Ndeko Joseph Mbote. Mbote, ndeko journaliste Jacques. Voilà, lelo toyeko mona yo na bandeko bazingi yo. Mais en tout cas, na kati ya lupango, oyo lupango tozomona likolo na bino bakomi coordination nationale ya makambo etali TNT. Likambo ezani, nouvelle ezani. Bon, en fait, toza awa ezaka a continuité. Il y a une mission Tosala Kala. Si on peut dire autrement, comme ça se dit en français, suite et fin. La Katia Monébit numéro 5, au Moningala Libota Mobile. Madame Yeyo, Bana Bango, CC Yoana, Léonie Wana, la belle famille Nassima, mon frère est là, tout le monde, la famille est là. Donc, Toye Kozo a possession en Dakuna Bisso, Monébit numéro 5. Oui, j'allais qui vient à maman, à Sombango légalement, depuis 85, une vente notariée publiée au journal officiel, confirmée par un jugement avant notre départ, du 2 mai, et non du 16 comme les Olobama, du 2 mai, l'Enguez à la rapport jugement, il faut procéder après 1 mois, 2 mois, Tibaroya au Kata. Les attaques bandits, les lots, Bakati, les lots, les lots. Donc, il y a un moment où Bisso tosé par la Bisso. De Pessi à Liboso, d'abord, merci Mingi Nanzambe, parce qu'il a sali 14 ans dans l'île. 14 ans, contact politique, suite mon côté. Mais quand même, na salué le comment ya motu ya na pesi merci na nzambe ya motu ezali que lelo oyo bazuzi basali musala na bango ba réinstaller biso depuis le 12 décembre. Politique ezali ka ko semele yango to monaka ministre Tunda ya Kasende. Je ne parle pas en l'air, ba document dossier mobimba yango yo nyonso yango botala volume ya dossier botala. Je ne parle pas en l'air. Dossier nyonso. Pour remercier justice et Ambo Canabiso pour dossier dans la parquet. Policier Kangama qui est ici pour empêcher qu'il soit kokota. Elle n'a tiré sur le l'autre fois. Tout fondé dans l'auditorat pour que les légalistes bakanga qui azana ndolo. To saluer courage à ba magistrat, na équipe union sur la greffe et la justice et la tribunal pour que n'enga bazongi sibiso na ba droit na biso eza esengo mingi. Mais mingi na ko souligner makasi. Mes sincères remerciements. Je souligne bien Natata Mokonzi Ekolo pour yene magistrat Yambo. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre grand frère et notre papa, étant 5e président, Fachi Beton. Te remercions Mingi Papa, Kulutu, Lelo Libota Langa Mobato se retrouvé dans Ndakuna Biso. Après 14 ans, il y a 2 marches. Tu se retrouvé l'autre dans Ndakuna Biso. Donc, esengo yango wana biso toza litoi na matoi na lisuna yo. Biso baleki na yo. Ce qu'on dit que état de droit ezali. En tout cas, ndeko Jacques eza preuve. Eza preuve akola kisaki état de droit. Bilo mo bolanda ki ministre Jolino. Alobi que a commis respectueux ya texte, a commis légaliste comme ba décision judiciaire ezali et comme irrévocable, to ruko kende ko occuper ndako na biso. Parce que biso tozana na makasité to na pouvoir te ya ko apprécier décision judiciaire. Libeko permettre biso te surtout na exécutif ba ministre ba officier militaire ba semelaka toujours na ba dossier judiciaire to ya mapango ya bato. Yango tozo senga na bandeko nyonso bazana ba kaneti ya biso boye bo banga te. Bo saisir justice ya mboka na biso. Soki kokoso ezali bo dénoncer na média. Magistrat bazana pour rendre justice yango 3e pouvoir et le papa Antoine Félix Tshisekedi alingi en kolutu na biso Fachi Beton ezali ki état de droit fana na ndako na mboko yo tozala biso nyonso na sia mibeko ezala raté na bakonzi yo bazali kolo ya mibeko ba petit na ba grand ezala raté justice pour tous bokoti na kati ya ndako na lupango oyo résistance ezakite. Tokoti ndenge ezalaki na kala na tango na kala résistance ezalaki farouche pour ezala toujours ba militaire 20-30 au général Kasonga Butina sur demande ya Jolino après appel ya coordinateur na bango étudier moyo aza censé que la mapper na parquet mais azali banda borende ministre azali ko se défendre il est mappé mais azali banda de moi koko soza on a niveau wana lelo tango toye to se présenter de 6 ans à parquet. Tu référé bango na émission au ministre Jolino en salarié à communication ba kende bazwa ndako na bango. Eza ya bango à reconnaître il y a une décision devenue irrévocable, inattaquable. Yango toye
Mais eloko moko ya mwa mawa tokuti quand même que moi ba meuble na bango ezalaki na ba meuble na ngai pe ezalaki libanda bomoni ke misusu ebungi oyo ezonga depuis bazongisela ngai fungola le 12 décembre ba meuble na ngai etikalaka awa na ndako batia yango libanda na se ya payote nakuti misu ezalaki ba congélateur na biloko misu ezali te bon eza grave te ministre Jolino il y a lobaki naza leki na ye naza mwana na ye ye pe aza kulutu na ngai il y a rien entre nous deux nazo revendiquer droit na ngai. Je crois que pour Nayango, il y a une solution. Pour Tala Boutalinda, même couche à peinture, même couche à peinture, les alités. Attaque au Tikanda, pour Ango, attaque ceux qui cochon de base au fan de Bangoulou, et tel que vous allez bouiller, vous parcourez une date pour Bomoni. Donc, les amours m'ont du côté, voilà, mais bon. Olobi. Zambe a soumis que tous les propriétés à Bisso et à Maman, ou à Sombango légalement. Parce qu'on doit quand même nous respecter aussi. N'a pas payé mon sous-sous. La famille présidentielle et la famille sacrée. On ne peut pas jouer ou blaguer. Tant que papa a servi Mboko 32 ans, maman a servi Mboko comme commissaire du peuple, député national à l'époque, conseillère de la direction bureau politique et AMP, commerçante. Azaki n'a pas partenaire, n'a pas Georges Kenes, Denis Palouk, premier gouverneur à Nord Kivu. Dans le bel abino l'autre que maman Moutua Yamboko Kotisa. Peugeot 4x4 qui m'a dit que la taxi na Kinshasa. Na année 73. Même ce qui est excellent, ça tape par mauvaise foi. Alors que la tête année on attend mususu yepe azali non trop jeune la primaire. Yango le tozo senga kino tokuti quelques meubles na kati. Tokuti quelques meubles na kati et ya bango balobi ba ke kozwa mutuka metuka po ba ya kozwango. Mais ba benga ki suna ba téléphone bobo mesana. Alors, on a évité, on a dit que le général Kassonga Koko est sous la piège. Le général Aza Prudent a servi pour soutenir l'état de droit. Le général Kassonga c'est un légaliste. Il y a une réquisition à parquer en décembre. Il y a une sécurisé l'exécution. À comprendre que Bango ne bazan mbilinga mbilinga. Alors, Olobi, Bosali 14 ans de lutte et à combat pour le Pango Oyo. Ozalaki pe yo mokote mama pe azalaki epene na yo na ebite soki mama akokoza na liloba moko ya koloba par rapport na mokolo na lelo. Papa ngana zana mingi ya koloba te. Na pesi d'abord merci pour la justice na biso. Étant nazo pesa merci na justice nazo mona président na biso. Yaya na biso Félix Antoine Tshisekedi. Je marque les mots. Merci. Merci, on comprend. On comprend l'émotion. L'Éternel est de ton côté. Nous sommes derrière. L'Éternel est avec nous. Merci beaucoup. Ok. Voilà, Ndeko Joseph, émotion za makasi, moyeto continuer zate. Liloba na ya suka message ko zalani. Liloba suka za na remercier Bino Ndeko Dia parce que au fait sa promesse que ko accompagner la team ko na kota na ndako. Lelo to koti ko kisami na remercier yo. Yango toza ko remercier tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton tala bakoko na bango yo ngaleki na yango yo makila ya maréchal o mama servaki mboka oyo ngai moko pe naza liso pe litoi na yo naza membre pe au sein parti politique oza ko soutenir yo oyo za MDK na Kulutu Gabriel Mokia toza ko soutenir yo. En tout cas, continuez dans le sens où on a papa. Grand frère, continuez dans le sens où on a. Donc, on a dénoncé parce que le dossier est sous qui kaka oyote. Ils ont un immeuble Gombe 14, où ils ont occupé illégalement par des politiciens. Il y a minene mboka oyo justice ça ko linga ko bimisa bango. Na kosenga sous kaka soutien ko ute pa na yo na justice base à la debout pour trafic et influence na le silignon sauté. Ko banda ba bisengima na bazawana ba honorable Alexis Tambwe Mwamba. Mama Mubenga, ministre Thomas Louaka, baza ebele sika wana. Baza ebele sous bénédiction na ni egwaki o mère au papa beaucoup là. Oyo lelo soka za envie eza pour na mobutu. Ya akanisaka sous maître Lukelo, cuisinier à papa oyo. Ya lukaka papa Kengo pour même pas maréchal azobela. Alukaka papa 7 ba mettre mais papa Lukelo amema ya za temo azawa. Tangu yaji ba poste ministériel la kanisa ki mais yé muto mema epa papa ba misambongo kondo maréchal misambongo egwaki akenda soina na libanda ba opéra mukongo mais lelo ingratitude egwaki muto azoboma bana maréchal na eloko eza ya mama oyo papa Jean-Marie Elesa mema kangai epa na epo asunga ngai
Mais na kosunga tant que France ils ont dit si immeuble on a dit que ambassade de France ko réclamer comme disent toujours le Quinois a betinga shit ya sima atie baninga na ye moko aza na 2 appartements derrière Matipindi donc eloko asuka na kosinga kana ngwana tata mokonzi ba dossier a boeza ebele dossier na nga Gombe 14 eza dossier juridique eza politique était justice a sala musala na ye en toute neutralité bango pe baza ba parents bazo somba biloko bazo tonga pe bandako mokilizo mona mokilizo zo pe ba adresse lobi kuna nani akolinga ndeko Jacques ke eloko yo sombi bien mutu soka sombi za po esunga na 3e âge na pe sunga descendance progéniture na ye nani akolinga ke na absence na ye eloko ye asomba baba ndo maltraité bana na si mutu mo akolinga ngo azate nanu mata mukolo moko boyoka teke mwana maréchal mo abotolinda kwa bato mais mikolo nyoso bozo ke bana maréchal bazo réclamer bien avant depuis des ordres de AFDL ndenge rébellion ya ezwa des ordres de kanga babiloko ya biso ba occupant comme ba dignitaire hier ministre Jolino azokumisa mingi bino monsieur Kamera Fanda na condition il a été approché à l'époque quand il était président de l'Assemblée nationale puis à PPRD yoko bimisa président de l'Assemblée nationale à PPRD nanda grand frère nanga ini wa Bwemani golf o ya yaka na matanga na ye ayaka komona ye à l'époque amona ye mais atika biso na stand by lemona hein donc ye grand frère Jolino makele ayeba que je n'ai rien contre lui je ne réclame que mon droit c'est un grand frère Mokileza Moulaï qu'il fasse son travail en toute tranquillité merci eloko asuka na zagi nango yango wana na kombo alibota na mobimba bana cc wana lali ndoyi ya papa moni ndoyi ya mama ye Léonie ya na bango Brian wana na sima madame ye wana famille molimanie zawa te remercier tata mokonzi te remercier pe justice na biso te remercier ba konzinyo so ya justice ba posa ba acte eza ba konzinyo so ya politique ba soutenir biso pe ba militaire nos sincères remerciements été pa bango nyoso nzamba sunga bango apambola bango mama mokonzi mama ya liboso mama Denise mama yoza mama ya libota mobimba bakaya boeza mingi ba orphelin baza kolela ba orphelin ya ba ancien dignitaire na ya batu mususu pe lokola soki ko bando rappelaka papa po batia ka biso loboko na nzela ya justice bo étudier dossier botali sembo eza koteni après komona sembo justice à sala musala pour ba magistrat mususu baza na volonté au sa musala mais jusque là bazoza la bloquer na ba trafic d'influence ba coup de fil oyo ekouta na ba ministre ekouta na ba gauche droite ndenge bomoni a lettre za réaction na ministre yo na émission ministre Jolino asalaki réaction na biso yango yo na kombo ya libota que toza d'accord te biloko mingi aloba na kati ya émission eza longo banité jugement eza ya le 2 ya le 16 procédure à tribunal bandaka l'autre audience ya liboso ya mibetan so ya mine nde bakati donc loko na ngaki na lobaka yango wana merci beaucoup na saluer pe sens ya patriotisme ya ye ministre Jolino parce qu'il ne pouvait que le prouver par les actes pour que Mokilien di Mayasolo que yazo soutenir l'état de droit ezana malobate. Je vous remercie au nom de ma famille au nom de l'état de droit. Albiso to soutenir papa Fachi Béton soutenir maman Denise maman ya bana eta la kolela ya batu